ça la passe na motema na invité où se présenter et pas bandeko baye bina ba o ngai naza Melina ya groupe Sinark Marie Misango aza ami aza vedette na biso et puis ba dernier temps tozaki pe ko jouer na Sinark vraiment koyoka ki moto akufi maladie te le côté eza pasi et surtout ton ba premier ki nga na butu ba yebisi nga Marie akufi to bon président yamba te lobini nga na lobi soki ezaki bon président nga ben mais comme ben na te na ebité nga pe na ben président invité na mon claté na ben sœur Marie na ben numéro liboso sonné après kanyami na mon bien te mon qui ont bien te na sali ba information vraiment na kena source na luki ba journaliste na bengi tout na zuba information sur na ko bisa ba tout na communiquer ba tout vraiment bato baye na butu wana pangai na tongo donc c'est matang ezaki vraiment na ndako mais si bango bi bon si c'est comme ça c'est vrai le vedette na ko kanga porte parce que c'est azam ninga dans tous les sens vedette makanga donc na ko kanga porte mais si bango c'est comme ça laissez-moi le temps d'aller vérifier na source parce que toi tongo ndeto ya banda tongo ndenge pe ba expliquer ce que azaki na retraite a sentir malaise yemo ko akumbiti na hôpital akomi kuna na kosoni ba moni diminution de sang et tant on va comme traité elle n'a pas pu résister elle a lâché c'est comme ça que bomoni tozolela banda lobi tozolela tisco tozolela kaka azana morgue na chinois parce que tout le monde kenyaye bananji depuis balobitaza donc faut trouver compromis parce que azam to bato belé to ni mutu no solo na kinya de tanto solo la mieux tout trouver compromis ça va aller. OK, merci maman Melina, toujours appelé tout le monde président Caleb Azawa. Bonjour président. Oui, bonjour. Comment ça fait mal au cœur tout le monde awa précisément na Massina et pas Sernabiso Marie Misamo on a habité. Si vous avez juste un mot à parler par rapport à Yasser, parce que tout à que le monde a tournage elle était présente et puis tout le monde en a 2006 jours mariage nayo Azala qui vraiment tout le monde a partagé vraiment beaucoup de temps. Bon, pour moi la sœur Marie c'est vraiment une sœur à moi. Donc ce que ça na moto na ba domaine ya ba artiste Aza pire Marie donc je crois être parmi. Parce que même les alaka moi les cambasseur Marie mon abatwa benga na ngapo batuna elle a toujours été avec moi to vana na salon depuis à l'époque on a vana na salon tilelo et on a partagé beaucoup d'expériences ensemble et même dans le mariage na zala yo na beta guna musique et tilelo on a proposé à Nabissa Marie est-ce que tu peux commencer à jouer au Serbie on a ça la parole à tout le foot comme des au foot en athée à bon il faut foot à bien franga na FCF pour nous ça nos pays ça va au côté à Binaza et c'est comme ça que la sœur Marie est née parmi nous dans Sinar bon moment qu'il y a deux films mon bimana sadaka et puis na maman Bokilo et puis on préparait déjà un troisième film qui s'intitulait Bana Makangu alors na Bana Makangu na ngana faire jouer rôle na ezalaki ngakazala une fille azalaki mwana makangu et elle a été négligée et jusqu'à ce que Nzamba pesa qui voix et jusqu'à ce qu'elle comme une grande musicienne. L'histoire a été déjà écrite mais sauf que azali sous-souté donc c'est ça on est là tokobundana na bande ko na biso ya Sinark na ba musicien to ibande ntoko sala poto to kunda na ba honneur nyonso. C'est pas information comme elle a que banda erning parce que les abat na bat bazo pe ça ba er na ndenge na bango je sais pas ba musu ba bilelo na tongo les autres hier les autres je sais pas. Oui c'est déjà depuis hier nga information comme elle na ba 23h. Alors et bandi ko yana nous na bande ko je m'appelle de partout pour me demander ce que la sœur Maria Koufi na azali décharger donc faut za ba meka ko joindre na ba zo ngate. Et puis elle m'a fait l'appareil, na moni batu ba benginga, na moni petit na ansa benginga pour me demander na kwa mona ngoko na sérieux. Après na bengi une de ses sœurs Clarisse, elle m'a bengi pour la confirmation parce que moi aussi on me demandait il fallait maintenant la confirmation. Alors on a bengi Clarisse, na moni que mobile ya Clarisse mutayambi. Donc on a moni déjà que ça devient bizarre et on m'annonce qu'elle était réellement morte.
Alors akufi na nini parce que azalaki tozalaki na retraite azalaki na prière azalaki na retraite na masina nda se sentaki ayokaki mwa malaise na nzoto ayokaki mwa ba faiblesse kolemba nde ye moko atamboli bango na mama Esther na sœur Esther oyo bazalaka na ye moko atamboli ti hôpital nde bacheke batension balandeli bamonaki makila ezalaki okita le temps balandela mwa mike et puis pema ngo ye jusqu'à ce que akufi quoi. sikoyo mpona bainternaute nyonso baolanda bandeko na biso baza balibanda oyo bamisu bazondima te na bamisu bazondima okoyebisa bango nini parce que non elle est morte, ça c'est vrai qu'elle est morte parce qu'il y a une morgue. Là maintenant on s'organise pour tout acheminer corps na morgue ya Ngalema et puis Bambone et puis le temps tout le cas organisé et tout. Et je crois que j'attends aussi les musiciens chrétiens Baya pour tourner Kakovanda, tourner Grotala parce que Marie c'est une des stars, figure moko emblématique il y a musique chrétienne. Tourner Kakovanda pena bango total comment on peut faire pour organiser des obsèques dignes. Pour moi je dirais que c'est un regret parce que elle a tellement bien joué dans Mama Bokilo. Et tout le monde a été épaté, étonné que mon ami a joué qui a le bateau et belé balubike azana batala nyonso. Et sauf que accueilli que son âme repose en paix. Merci cher internaute, comprenez que à signaler que il faut faire attention parce que c'est dans des moments pareils que bato balinga ko profiter basala ka ba chantage ko banako senga ba mbongo na bato vraiment mutu moko te asenga bino ono tinda boy mutu moko te asenga bino. Donc on a plus de contacts au bateau balibana. Des contacts, en tout cas il faut que j'appelle un de ses frères. On va vous donner un numéro par lequel beaucoup qui peut joindre si il y a peut-être il voudra peut-être peut-être soutenir Bobsec. On va chercher un numéro de la famille bon ça parce que avec la famille toujours mes côtés la comment canaliser pour que les alatés n'abattant c'est le moment où ils battent va profiter pour la ça n'importe quoi comme ça on voit donc c'est ça donc pas de contact que n'a cause ça non. Je crois que je suis avec la famille tous autres là ndeni toko sala pour na to kunda sœur Marie na nini moko ya bien et que makamio c'est le cas bien. Et puis apparemment c'est comme si na Monica groupe Sinark tous les autres dominés je sais pas bamsu bazana informé ou comment. Bon oui baza informé mais peut-être bamsu va se préparer pour baya. Nana lobi ke yangai Marie azalaki à part que nini aza dans mutunanga quoi. Donc pire sœur nangai donc nazali peut-être na bato mosusu po yangai to benganaka to sololaka to liaka ensemble famille na yinyo so bayebi ngai donc na ngongo écoute madame na Paris aza inconsolable donc c'est ma famille et je ne peux que Marie atikala ko à tout moment na joie problème na matanga koko elle a été avec moi dès le début tina suka na morgue na nyonso Marie était là avec moi donc exactement le moment où tu na Sinark sans que Marie azala au dedans même au chevet de l'organisation. Donc c'est ça, donc c'est quelqu'un de bien et que son âme repose en paix. Peut-être votre contact batom sous baroling va bien au direct parce que aventure comme belé va que baro bien à président Caleb directement na canal pour bazomo d'information. Un numéro na yo, un numéro ya bureau pour na yo Bon, toutefois, mon numéro est déjà connu, c'est le 00243 99 99 110 79. 00243 99 99 110 79. On peut avoir une information, bien sûr, en me contactant, parce que je suis quand même parmi ma proche naïe. Bon, Marie, jusqu'à Nabasuka, en fait, il y a des gens qui ont vendre na kwena donc il y a pas trop bateau. Elle était une fille, une dame qui est chez soi. Alors, non. Donc, si vous voulez soutenir, c'est à travers sa famille, c'est à travers sa famille, et pas n'importe qui de sa famille. Il y aura quelqu'un au lait sur la famille où il y a
mobiliser, que la famille mettra la confiance, ou aussi à un soutien, il y a Nini au Bakoyi qu'on contacter. Parce que mon année à Londres, si Dieu le veut, je crois qu'il y a Rosalavana déjà. Alors quand sa fille sera là et que l'année va contacter, nous sommes contacter directement mon année parce que on a déjà Bimba quoi. Donc c'est ça. Ok, merci. C'était le président Caleb. Il a déjà tout parlé. Il a habité. Toujours le groupe Stina qui nous toujours dominé. Bonjour. Bonjour. Tout le monde groupe Sinar Kaka Muteza. Je sais pas. Mawani ni ozo partager pour na bandeko au Bolanda biso libanda. Surtout pour na serna biso au Choko. En fait, c'est triste, hein. C'est vraiment triste, hein. Que vraiment tout bozalakanaye, bouliakanaye ensemble, bomelaka bosakanaka. Donc c'est vraiment la sœur Marie d'abord. Là, la yébi dans le commissaire Marie. Donc la yébi dans la jeunesse, c'est-à-dire la famille. Et puis tiaé koubima, donc tous à la famille. Donc c'est vraiment choc moko makasi, hein. Mais qu'est-ce qu'on peut, Dieu seul se connaît, il y a mettre temps et à circonstances. Donc c'est-à-dire, il y a une appréciation sur Marie, parce que moi je pense que ceux qui si Dieu n'accorde pas et ça la moitié. Donc Dieu le seul, il y a la capacité à la coquille, il y a vie na biso. Moi, comme la Bible le dit, hein, il faut y aller dans la manda comme attendre pour toujours amayele. Ce que tu sœur Marie, nabiso ba etozara, peut-être toi ma bé. Mais il y a bon biso. Donc biso ba etika il faut toujours avoir précaution ko lo bake. Liwa azawa na tambola ka na biso. Yo les ala bien, prépare-toi à la rencontre du Seigneur parce que moi de fois témoignage ni nous en envoyer c'est à Marie parce que comment sommes ta koufi babim saka mais là en fait là la sœur Marie témoignage na ko bati Pascal koufi na avant d'aller bien alors il faut bendo pe yo abeto pe koufi tu vois parce que tout ça qui est en famille c'est vrai que moni ba tso ba so ba basani hein mta so ba basani moi exemple on blanda bien tango so ba basani oniki nzu oche oniki mfiniku oche tango ochana et tout anati et là non mais on n'a jamais nzu ba mfiniku te tout quand kasi longwala likolo non et zalaka rose appelle ça n'embele oche kuna et so le lezo sur le bazaka toujours esika encore pour dire que même si il peut y avoir des trucs ça là que non combien de temps même la tournée je moi ça ben fais le ça là ça imagine bien c'est Marie na sina filmer batterie ça là tanga kaka pourquoi elle voulait toujours ayeba et le ko ya céleste que ça bien on pas c'est Marie na la soka lobité la tanga le fata la kaka jamais na ko filmer na kende na image ça ya mona mami na tournaki donc c'est une sœur qui a bien moi après la bolle moi la kanya pena aji caméra fongoli moi ko buta est-ce que moi c'est similé au fait je là c'est côté na sande tu vois donc c'est la famille c'était vraiment la famille aza mutu akoza la mabi akoza la malamu na menga na muna na mabi na eti hein na muna na mabi na eti na zala na ye akoza aza côté moko bomo abenge za pia na nutika ngaboye yana tout ça boye. Il y a ma petite sœur Deborah Kataï. Il y a des fois, les qui n'ont pas pu à Kobala. Les qui n'ont pas sur 8e à Bali. Kobala Bali, tellement la sœur Marie, Naïba, maman, tout sangan, tout ça, les copains. Tu as dit na ma campagne pas sœur Marie, na benga kaka. Et puis na benga mariage ya lobi na benga lelo. Abiou qui n'a pas de problème, il y a un kaka. Na ke 20h, na joué à discuter la matin à l'obala ngelo te. Sans cacher, assez on peut cacher. Papa. Là on le bela ote. Pour la jouer les familles, na joué na côté na mutuka na ke na eti kuna. Tant bache Dorcas kata ya zobi na mobali na ye. Mutu mote na fete ayebaki. Tucheka nzembo na ya camarades et bando beta bu Marie azoyemba c'est Marie azoyemba na micro koti moi na biso alina ko piquer crise en plein mariage na parce que mon c'est Marie donc
c'était vraiment voilà pour les cadeaux la vie nanga. Je pense pas parce que c'est une grande star. C'est comme si nous les belé. Je peux savoir une idée. Il est belé hein. Ça peut ça idée. Yeah. C'est des belés ba camarades des belés. Yonzambu, je ne saurais pas continuer. Comprenez que donc ils ne savent pas si les frères ou les Lewis, ils ne savent vraiment pas si Talara Batondi pour la serre. On a raisonné quand on a volé à Baka. Donc oui, place n'est pas dans la relation avec Nzemboana. Et puis ça rend vraiment mystiquement vertige. Mais comprenez, tout ça vraiment la Katia, le pan na bango, awa na masina sans fil. Donc comprenez que bota les autres là batu pasi ba fanatique na baye ba ndeko baye ba to ndenge na ndenge bazawa. Ça fait vraiment mal au cœur. Et puis que bozoa susu ba image mususu tant encore ekobima. Tout ça vraiment na bino. Tout ça vraiment la Mawa, bana Poto, bana Angola, bana partout dans le monde. Ah, toi on a quartier 7 précisément, l'hôpital il y a chinois. Ici Kanini, Sœur Nabiso Marie Misam Azali. Donc son âme repose en paix. Bateau Nyonso, fan tout ya Sœur Nabiso Marie Misam. D'abord beau comprendre bon mon enthousiasme, ne bandero Nabiso baolela. Et ça vraiment pas si Nabi que tout ça awa, tout solana ndekonem sous awa. Bonjour Ndeko. Bonjour papa. Kombonani. Kombonanga sœur Laurette Menayami. Yona sœur Marie Moussa Mbozanden. Aza juste mission chrétienne, ngana aza chrétienne alanda banzembo na ye donc aza ona linga mingi. Est-ce que ça lui onde nini? Et ça linga pas si c'est maintenant yo kiango papa na kokite ndo moni ngai na pusani na yeti na morgue. Osata moi elo mobo ya sœur hein? Moi elo mobo ya sœur. Ah mokilo yo pasi moto na moto nane oyanga na pona Jésus to signé contrat na makila associé Yesu associé langa Yesu. Ok, c'est bon, écoute, tout ça peut bande comme sous enthousiasme mais makasi bande ko bopusana to mec un peu s'il te plaît hein. Moko maman. Mote maman s'il te plaît, t'es le barata mukie pardon. Bande ko ba Orlando dans le monde pusana boya. Tout monde comme on nani. Comment la sœur Fatou Kembesa. Dans la famille, to yo posara fanatique ya sœur. La sœur chrétienne linga emi na kota mi na bozina banzembo na ye. Lelo bana potonyo so ba Orlando yo bana tout ya dans le monde ba Orlando a tout ça précisément wa pu expliquer bango. Ah tout ça la le quartier 7 juste un hôpital ba chinois. Est-ce que encore neza na mort que ni to yaki to ki sango to ye awa. Est-ce que vraiment ba certifié bino ba assuré bino que sœur Marie Misamba Koufi? Oui, sœur na bi vrai eza akufi vraiment. Alors si biso montrer biso ba passeport na il fa voyager lundi a montrer biso ba contact na eza vraiment la mort. OK, c'est bon rosa la moi a capella ya sœur Marie oyo yebi. Papa sina ko ka kuteza. Ça la rata mukie s'il te plaît. Associé langa Yesu associé. Ok, c'est bon, chers internautes, comprenez que Maouisa vraiment makasi et ça l'a vraiment passé. Donc, Balanjili, Batelemi pour la sœur Marie Missamou na habité. Bonjour maman. Bonjour papa. Mon a on a quartier 7 précisément l'hôpital Yaba chinois pour expliquer biso so kezani. Et ça le biso passe to la mwiga na tongo to kinjile ningani. To bima boy biso na tongo a depuis tongo to la muki et comme biso le kamora mawa to bima na tongo to ora sœur Marie Misamba kufe biso ka na hôpital ba chinois a babi ayeye moko na chauffeur pour attendre tina réception to ora kufika sibitement boye ya we ça biso passe petit biso la passe moi banzembo ya sala ataka nzembo na za nzembo o ayemba ndeko ataka ndeko na biso munyanga nzembo betuzola na o ya ye mana babe ya ye I am
Maria Maratali biso babe. Ok, merci. Chers internautes, comprenez que vous comprenez pas ces avements makasi. Tout pour ça, tozwa bandero musupo. Il faut que n'étiez pas bango. Babi et pas na bango ça na machine à sans fil. Machine à sans fil précisément na Bethany. L'habité tozwa bandero mususu au baro loba et comme ça la bien boni maman. Bien. Namoni awa en tant que yozanani. Nga zaka fana mamu santo vanda ne kuna sans fil. Yo vanda na sans fil. Vanda na sans fil. Ya vanda côté ni. Ya vanda côté abattoir. Côté abattoir. Ça lui peut passer. Et ça linga passeport un mois ngoyo. Ya dia utokufa ba autokufa un mois ngoyo ya mari susa yo kufa. Nana autokufa. Ya mari msamba libosa autokufa ka pa mi un mois faire le 17 janvier. Ya susa kufina passi. Toi passe au da passe toi souci makasi sans fil ça biso on a star la biso sans fil. Proposa nzembu ya star. Linga nzamba ba défi. Yema ngotanda. Belela nzamba ba défi. Belela ye azoyo kayo. Linga nzamba makasi. Ok, c'est bon, merci. Hein. Mbote maman. Mbote papa na ngai. Na peso merci parce que la moni Congo vibration a na kata cham. Parce que la moni bino boye mona ka bino la boso na moka ba chinois. Toye boye ko se trouver boye ko tala Marie Misamu. Marie Misamu côté prière, à côté la kata ya se trouver na moka Marie Misamu kufi. To moni ba chaîne musute, to moni pe ba sala nzambe te ba artiste. To moni pe ba artiste nzambe te. O bo yemba ba sala nzambe. Te to yebite, bo to yebite. O to moni biso to moni te. Automoni te kasi papa nga lobi na nga mingi te parce que ça passe artiste to bunsi baoba artiste mnene Marie Misamu ope na banzembo na ye abongoli sabatu na banzembo pe abongoli sibatu banzembo pe tei batu Ozaki a banda eti ozaki a erni papa nde na sabo ekutu na obela na kati église kasi na ngaka fona ya depuis tongo na ya nde na bwe na obela kasi aseka ponga bifona romona na ndima place ni ah to na changu na pita ka c'est on pita ba chinois moi bana changu vraiment bana bolingo to na bolingo parce que amu na changu a to kufle no ya na le 13 décembre baby bembe Marie Misamu le janvier le 16 le 17 lelo Marie Misamu akufi to kabwana ye jour férié Lumumba lelo Marie Misamu to kabwani nzamba yamba ye parce que amusali na ye o sala moi chana mo bote papa na oyemba sinana loba bana changu nyonso fo balela Marie Misamu na Marie Misamu mboy bango nyonso fo baletela goma tigo bango nyonso fo baletela goma tigo fo baleta jipi mutu te mwana changu oleta pantalon nene yemba salelanga bikamwa nzembo ayemba so na vandi na zongaka salelanga bikamwa ye salelanga bikamwa ye salelanga bikamwa ye soyo salelanga bikamwa ye salelanga bikamwa ye salelanga bikamwa ye bino mo bomona salelanga bikamwa eza vraiment eza la passe na mutema na ebike ça fait vraiment mal au cœur donc que son âme repose en paix bana changu babi bazane lateli o barolele la sœur Marie barolele na liputa mulai baolela ye na kitambala baolela ye so na liputa lipapa ya tigo. Bonjour maman. Bonjour papa. Monyo ala kata changu na quartier 7 tumonyo awa na tongo siko toza tongo yo sani papa nga na regret makasi banda lobi na butu na information babi Marie Misamu akufi en tout cas c'est nga passe makasi pona lingaki makasi voir même na koyemba na ye pena apporter un plus ma message à binsa na kata banzembo na ye en plus sa sœur moko asolaka bien na ba théâtre na ba musicien ya mokili ala cool en tout cas bana passe makasi tena bana souci donc ya loba kutu mingi ezati. OK merci c'est bon. Mbote maman. Mbote papa. Monyo vraiment ya kovanda boye en pleine na njili na 7e na quartier 7 awa na hôpital chinois na monyo peno vandi na mabele otiki ndako na habite Aizal bosa ndako na yo to ndeni. Ezali bosa ndako na ngate papa. Toza bosa ba chinois nde tozwaki sanga sœur Marie esali biso pasi. Ponga na yebi mwana oyo banda mwana mokie na ye azalaki kosambela na réconciliation na ngambo masina. Père spirituel na ezaki papa Jean Noël Fwamba tozali kosambela na esika moko na era bali nga nazalaki nayebi marraine na ye mama Chocho nayebi ye malamu
nayebi naleka bali naleka azalaki na église wana nayebi yango esali biso pasteur nayoki akufi nde na ye awa navandi boye tozozela corps na ye toyesala biso pasteur mo tata nde toloba te yango mo biso tovandi kaka na mawa boye seke nayebi te ozalaki abanda erne nayaki abanda 8h siko elo nini oyo koloba banda elo nini okonstate awa bon elo na constate ke kosambela eza malamu mpo nde namoni ser mari misambu ndenge bato bayebele ndenge baye neti biso tozali kolela ye vraiment namoni ke eloko emarke nga kosambela vraiment eza eloko mo malamu kokufa kati na yesu tala kufi mpe dimanche donc nzambe azwaka lokumu ozala na nzembo ne oyo oyebi oyo olingaka oyemba ta moto ndembo na ye oyo nalingaka mingi angai nakolela ye mpona pasi ya mawa mpona yo yesu na ngai kombo na yo te ano kaka yo yesu na ngai kambo na yo se ano na mituna na ngai yesu na ngai bon maman merci nga nazo raisonner kaka nde vale ya baka na kati ya vale ya baka bamare bazolela nga na otalaka nde vale ya baka Sœur Marie vraiment que ton âme repose en paix.